Mandala Duchesse, Maman Noirité, Odile Manzaka, Mwasi Nzambe. Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir téléspectateur Espace Congo Télévision 1. La chaîne de persévérance, chaîne Makambu Yango Espace Congo Télévision 1. Chaîne Monsutala Montouza, là vraiment, Yango Espace Congo Télévision 1. Espace Congo Télévision 1, chaîne Monga et Makambu Changu Yango. Oh, la Rawa Bokinda Wapi Yango. Espace Congo Télévision 1. Et je profite encore de dire merci à Espace Congo Télévision 1. Pourquoi pas la petite mot honorable rassembleur Pepe Tazi. Talaka yo vie coup de chapeau na yo. La petite mot c'est dit Kiambu. Mot na yo. Arsène, talaka Arsène Soba. Mot na pose ali fonction maki modasti machine mot na yo. Dali tout le bien makambo tali ndule yebika température émission na yango température. Température émission de la vérité transparence makambo yango yo. Oh température de la nini mais awa weba température ya makambo na yo. On a yembaka, on a talaka boy, ya la température mais donc on mesurer température na yo. Le nom est artiste à l'anga, pour comme on a la cima, il m'a représenté artiste à l'anga, et il a appelé ça sur la vérité. Pepe, vanga mambo, Luki Nanzi, les dames Makambo. Luki Makambo, comme il connaît Luki, ils ont maman à des gars, au pèse son Pepe Mabel en Tchango. Pepe vanga, Luki Makambo, Luki guerre, la mousse lima, la mouki, la mouki, Pepe vanga. Le artiste à Zara, c'est un mot artiste. On dirait toujours bonjour. Comment on a dit, on a dit comment on a soit idioté. Ouais, Chelsea sont au ballon à la race de vainqueur. Merci beaucoup, Chelsea sont la race de vainqueur. Pourquoi ne plus ça comme les races de vainqueur? Naza Balonga. Zabalonga. Balonga et moi on a la race de vainqueur. Donc Chelsea sont on dirait toujours naturel. J'appelle un Tchumbo. Allez, ma merci beaucoup, Chelsea sont la race de vainqueur. Dans cet espace Congo Télévision 1, température Yango Makambo Yango yo. Et tout le monde est à la température. Ni Makambo là qui est né. Ouais, Maramandou, les autres qui sont vraiment qui toquent en direct toujours dans les bons. On a un bêta acoustique. On a un bêta acoustique, ce qu'on attend au puis na chose qui nchasa zo bêta déjà na radio. Donc ba vidéo na ba ozon na juillet août. Donc pour moi système na ngeza la bena na ndinga tango ba lwambo ba venda ngantshoni nde ba bandala makampo sero na ba YouTube la lati. Donc biso to takana audio ekoti pena ba chaîne radio ba massa ba moto ba nchofa bazoyoka. Donc honorable Pepe Tazi na PCB ba bonjour et pas aller parce que donc tout le monde bien quoi en direct. Merci beaucoup tous à Simala maman Tassavana tous à Simala tous on a biso mbalé dans la radio ils sont donc ils sont les grands chanteurs de Balonga. Donc ni ne tinda ko sala ndole. Elo etinda na sala musique parce que ça iné ils ont iné donc nous allons pas parler que nous avons bébé ba ébati papa les na qui ont questé mené. Non bon. Donc ils ont la famille. OK, merci. Donc vous avez dit na Ajni. Abanda bena musique na mona muke. Abanda musique na mona muke masa na jipe le Tchumbo encourageant trop donc abandi bena musique mona muke. Na ba Ajni banda musique mona muke ba Ajni ba Ajni belé na 10 ans na 9 ans na 3 ans il va dans Ajni. Déjà ba ajo déjà tatoné on a donc moi. Ah, ça va, merci beaucoup Yaya. Donc dans modèle là olinga mingi ko donc ndule olinga mingi kolanda ezala na net ba Congo na biso a. Nga za fan ya bonne musique. Na za fan ya bonne musique donc ata vous question à père aleki na fan ya bonne musique nga na yoka batu o ba bima déjà kala na ba o ba daya na ba o pe ba sa musique na bango lelo na yoka nyonso ebimaka. Pour ete sanga pe mo ba aider quoi. Mingi na landa makambo na ngamo ngabe na lingana sama na ngana tika be prince na ngai donc na longona na esprit kosa donc en direct naturel balonga nati bebe chanda pe abana musique boso na azape modèle ko landa bebe chanda ko chanda pe azak boso na voza Chelsea ya zande atala ba mwana ndembo yemba makambo ya chanda yo pe so yesi ko lelo yena ndule donc c'est pas azak mikolo na mama ndule wana ndenge yo lobi na ebite te po lobi ki yo landa bonne musique donc atapia chanda pe eza bonne musique bebe chanda binde papa na bango mais pas ndule man eza mabete. Merci beaucoup nati kon na yo neti ndule ala chango o monika za sipela na za nani kon na chango ba ve pepe kale ah
au moment de chante. Mais c'est un mot de tout le monde de chante fait dans un problème. Mais quelqu'un va aller au moment où il y a autant de pour les salles en chambre dans la yem dans la colo, il y a ce qu'on d'artistes on dit maramon les enfants faux. Ngana winge. Ngana winge ngana pecha va faire winge. Donc ndenge tangi manda chante hein? Donc 4x4 tout terrain. Donc ngana tanga au moins ba masala nganji na pesi ba motu ba artiste tout anjili ba mbote ya chambre. Donc on a bien na winge donc ndenge omuna bo omuna wera son. Donc biso to ba pecha fin chone. Donc il va pecha wera son. Donc pour ça la publicité ba. Donc nous avons ya mwana winga suka. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je me souviens que ça m'a il y a une nouvelle question de nous pourquoi il ne peut pas dire ça? À Congo, Luanda, Nini, pourquoi? Ouais, Naïmi Kinshasa parce que en direct toujours Kinshasa, Naouta Kinshasa, donc Naïmi Kinshasa, bon parce que je suis de Kinshasa, parce que mon Kinshasa, ils avaient un catch à Congo. Donc, moi, je suis au Congo, à Kinshasa. Ils avaient capitale de la Bissau, parce que nous sommes dans la province à Congo. À salir moi, commerce, moi, mon frère, l'action à Kinshasa. D'ailleurs, on a pu en tant qu'artiste à Congo. Na yembele Kinshasa na bandenge mote batu mususu nde bakomo yembela Kinshasa afinga Kinshasa ni poto yebi Kinshasa eza na kamboke lento boya mote parce que ya logo ba honorable Pepe Tazi a utane ba mikili to mona zana ba ONG azo aider pe batu pour aza natif ya Kinshasa na moni pe le susu innocent balume a uti ba Goma a uti Goma lelo azabe na Kinshasa ayo sa siège na Kinshasa donc ya mwana au plus na biso ngo Kinshasa boka test donc nous sommes dans style balonga. Merci beaucoup artiste. Je pense que déjà ningo ba ça déjà boy info ma qui a beaucoup dans votre ma chanson to ba ça ça ngi beta déjà ba entaka Richard Lomba ya metchol artiste na biso makambo donc Congo la miso za maboko na ye donc Chelsea Sungu yimda pesi masolo mikolo za yi madongo zulu ba système ngo yo talaka Chelsea Sungu pesi makambo ko akende Chelsea Sungu tout le monde a dit que ça il y a problème na Congo awa je peux faire un que ça c'est un problème yo pour nous ba que ça non pour nous makini est-ce qu'il y aura problème te biso sugo balonga ne to embele Kinshasa ils ont un concept de choses de loi artiste c'est choses que ba yembaki ba biso style balonga donc parce que ndeti na yembi pena viens mon bébé on va parcourir le lot Kinshasa. Kinshasa c'est la capitale d'Afrique, la terre de mi amore. Naïl Susu, ah. Kinshasa ya fumo kimango, Kinshasa ya vita, Kinshasa ya mutakasa vubu, Kinshasa ya Chelsea Sungu ya fali pupa weransona, Cordogino Juliette Toumbe, Pepe Tazi, honorable Tosugisi, Kinshasa ya ngoyo, j'appelle un chumbo naturel. Mon face encore être dans mon vraiment talaka Richard donc talaka Junior Soba étoile Yanjili talaka écoute chapeau j'appelle un chumbo masana mwana donc écoute chapeau na yo artiste est-ce que yebi non ko sala eloko wana ememelo ma problème na mboka oh yebi ango bon au moni ma msusu na olo bon moni biso vraiment na mboka na biso batebele balinga vérité te ngana za ambassadeur transmettre un message donc message nanga est touché batouté parce que message eza na bakota na musenga bino bo s'abonner na ba page officielle na biso hein chaîne nanga YouTube eza Chelsea Sungu officiel au coach on au mona mambo belé donc ils ont tapé na plateforme de 2 semaines parce que babilo na biso nyonso kota lo wa pe ba ngwe kota donc tozali donc oh inangai azanator. Merci beaucoup Chelsea Sungu. Est-ce que quoi dans nos questions de sur la noce bien sûr merci est-ce que sur le biso tsama bon likolo boza innocent dans caméra za na boza bon likolo boza tout biso tsama bon boza c'est tsama bon likolo tuna question do tuna yo sur dasir maman do tuna question ya a moment na fonction mbaki na kuna tsama bon do tuna yo vraiment na émission na mabe tiens merci beaucoup artiste est-ce que ça question première question na maza obeta ba concert bien sûr na beta ba concert ba congolais ba yebi nyonso eza na ba page officielle na
bakota na Chelsea Sungu officiel na YouTube romona na Instagram na Chelsea Sungu na Facebook na ngai na za TikTok donc na Twitter donc na za pena na ba plateforme. Merci Richard Lomba, toutes les questions de tout naïe, moi et toi Richard Lomba partir à Belgique que toutes les questions le biboye. Est-ce que musique na tchang pour malangi et simba raté. Yo uza outi na wenge bien sûr uza nji est-ce que simba? Déjà c'est simba. Est-ce qu'on est na bonga boya mabele c'est parce que moi na mabele bato ba boya yo bali bato ba ndimo ya ngana osande mamuna bien déjà pe bato baso kota mo donc na posate retard wa zo inanga toni pour ngana osa to na vie mon paya. Merci beaucoup parce que au betra ba concert nji makamwe banana nji si tamboli donc na mincho na concert à Kafu nji donc ils le 24 juillet ils dans la terrain nji s'intéresse na pesi mbote na Patrick Image na pesi mbote na Claudie Michuri na pesi mbote na ba manzaka manko union sudadin changi kulu ezamba zamba kadogo manzaka papa mérite esta mm Fash Madova les amis de Balonga vous tous bienvenue mangani l'Autrichien de valeur Amanda la Duchesse. Merci beaucoup artiste je connais aux dans la production le 24 juillet et ils le 24 juillet si ils le 24 juillet parce que avant le 24 juillet donc le 20 mai en azobetana donc Nanjili s'intéresse na tribunal bar. OK ouais le 24 le 20 mai dans le 24 juillet ce que ça makamunde ce qu'on est na terrain en Saint-Thérèse yo ko beta terrain Saint-Thérèse wani tout d'appeler ko betango pour venir en manda cha betango te manda betango te ba mise be betango te a chango ba joso betango te la dia betango te yo ce ko continuer terrain Saint-Thérèse ça ko kona pema ça bon likolo d'autres questions joyeux les amagamba ba la race de vainqueur ou ils Balonga donc ndo mo de musique na kisi ngana leki nzambe j'appelle Tsumbu makambo yango luka yango yo talaka je peux boire les grands partimènes petit na no yo artiste no yo ba big pour l'instant yo donc kanga cette de santé honorable Pépétasi dans les rassembleurs merci beaucoup question là aussi na biso qu'est-ce qui qui m'a beaucoup na yo merci nous vous avouer aux artistes au milieu d'aller neya nana est-ce que père la musique azali père dans la musique mission azali bien yo obliga de rebelle c'est nga bimina nga mo na zani na le roi de la forêt vient na ngai voilà fulio admission ou yo mo bimi vie sa fulanga na tambola na komba petit venture c'est là qu'il faut faire mais ngalo ba petit na ngayo kombo na no ba fe na ngama pa ni ngakangisa batho kuna ba siko tangi kombo na siko biso na mama na wenge ya la rati donc biso to ba na wenge venture ni tala ka biso to ba soda wera on peut belé ba lungwe ba komo boya ndeti venture na bandengo biso to ebindenge ba ya to yamba bango biso ba changi bakadogo manzaka zana Allemagne na ba biso ya uto ba poto ba ba passeport ki poto alele pas wera afutela bato belé ba minava ba maternité ba mambo belé siko biso ba changi to zalana bango ba masancho ba koma ba leader biso siko lilo pe to komi biso na sur la podium donc Chelsea sungu yo pena ba ya ba yoka pena ba yakata besa bolingo chasa kopema na vie elengi na malinga kane considération Jeli lava ngaye Mokiri na ngana pona yo Mère Jenny Mokiri na France ya mwana. Merci artiste. Ils ont moi ils ont ndeko na biso mo aza congolais aza na poto comme on a ezali Junior Suba étoile Angie aza na besoin ba yembele penzemo. Est-ce que vous êtes d'accord yembele? Ouais, Junior Bambote na grand prêtre Suba étoile Angie. Junior Suba étoile Angie litala Angie lo pe na oyo. Tous on a ba chanson. Tous a pe na ba chanson o izo singa to yemba bato. En direct naturel Chelsea Sungu Balonga la race de vainqueur. Abi mbote na bana nyonso en changu ya Njili Chelsea Sungu yeyo na pesi mbote na honorable Pépétasi Cordon Gino Jipel Nchumbu Dadin Changi donc Balonga ba petit aventure ne bango ba le rendez-vous ça le 24 juillet na terrain Njili Saint-Thérèse donc ils à Kafu donc Chelsea Sungu la race de vainqueur. Esalanga Balinga la race de vainqueur. Dadi achangalinga kabaronkinte Kuluwe samba jipele tumbu Vraiment nakoka mwa bolingo ya sheria tingaminga Lakala sasa bana soto ya moya fe Nami bimisa Bishop Poto Zali en direct toujours à Petit Aventure Ninga Olga c'est tout le 24 décembre c'est le bien en direct toujours na lingana imba mutu na consentement nae donc Junior
Soba. Junior Soba. Étoile Njili. Étoile Njili, donc Bambote, donc Makamounou léger Ali. Donc pour Kalakote Noé Mbappé, son excellence Pépé Tazi. Donc pour tout ça, je trouve que tout ça, déjà tu vois qu'il est mort à Kinshasa. Donc Marangozali, donc honoré le Pépé Tazi, que Makamouné peut y aller, donc bah. Fulangaye. Honorable Pépé Tazi, Fula Chelsea Sungu. Yone ozalaka parasoleil nangaya bolingo. Lisusu pe ozalaka distraction ya tango masolo. Amour na biso ya komisanga vraiment merveille na 20 sentiments. Pépé Tazi, yoza. On vient voir la musique. Pépé Tazi, honorable excellence. Mon fino kutala nyon surtout yancha mondeye. Merci. Est-ce que l'artiste peut nous avoir fait une partie de ce soir Robin peut nous mettre tout sur vous savez vous avez beaucoup tout net mettre dans moi featuring am to Robin moi songlo par la quoi songlo par la mo ben pas nambo gaye vous savez vous avez pas peut être jouer non. Ouais vraiment na linga ba featuring on a trop et ça va bien parce que talaba naza ko tu peux na ba posa na. OK. Et m'appelle naza pe na média ya Njile Tumba avec Gordon Gino. Donc venez en avoir rançon au bas petit message aux pour les big boss le roi de la forêt ve aux en la belle ba petit nayo bangoyo Galilée maître ninja ebi donc ba changi bango ba petit nayo ba changi chobele ba dadi changi ba couleur ba gelo mazaka biso tout on a posa ya la belle na to ape na posa featuring na on fait et ça la biso bien ndenge pozo fula pe ba ya mususu to ape na posa featuring na bi que mon VP Pépé Tazi et ça kotaki makama balonga. Contact nanga ezaka plus 243 89 63 48 617 89 63 48 617. Vous avez peut-être YouTube nanga epezali Chelsea Sungu officiel, Facebook nanga Chelsea Sungu, Instagram Chelsea Sungu, oye na Twitter ka Chelsea Sungu. Donc biso balonga tozalaka na Njili. Donc tout ça Njili to répétera na palais. Donc boye chenga na palais. Tout ça na palais to répétera na palais coulisses biso batu bakota te batu pena bakota rep ba longa ezani ti ba Pépé Tazi to linga te ba mbréma belé parce que na palais na zarana batu pena makasi bazala wana. Donc boya rendez-vous ezani le 24 juillet na Njili Sainte-Thérèse ba mona balonga. Artiste moi wingi dans moi la wingi donc sur le but coordonné dans moi tungle na il tangi pour mission moi la wingi o sa mo le mo ba la wingi pour la junior et pour la cédric qui envoie ses pas ça pour na miki donc moi mbote quoi ça la moi le ko pour ça ma bien et lo ya wingi ça ma bien 20 na pesi bana nyonso wingi ba mbote mère na ngado na Monica Fatou Boa Vida sans oublier mon vieux Alex Intima tombé du ciel Jonas Mbenga. Donc ok ndeti oyo ça ta wing ata ya faire ata ya Jeanne ta oyo mona ba ke ça biso to na picture na wana baza ba collègue na ba voilà ça la collègue no faire tango lingaki ngai nazalaki nano mwana o nano na botama kite pe na botama kifinike oye kokosanga oye korunyenga Nalibala. Donc tout coup il y a sous les différents bishop à Djani. Dans la wana mabele. Vraiment nakoka mwa bolingo ya sharia tingaminga. La connaissance de nazoto moye nami bimisara. Balinga bawumbu na posa liberté salite honorable Pépé Tazi jipele chumbu rapida dianchangie. Merci vraiment c'est belle vraiment moi c'est vers la fin de l'émission la biso ba mota suko pesa bana batala yo ba mbote nanga suko ezami na honorable Pépé Tazi ko eta tala Patrick Image bakulutu na pesi mbote na Richard Lwemba na pesi Madongo Zulu na pesi mbote na bana nchangu nyonso tous les amis de Balonga ne pas oublier. Donc avant le 24 juillet, tout ça le 20 mai,
na tribunal bar chez Glody Mituri. Vraiment, on appelle ce que la bon anniversaire. On a invité, on a presque Fiaka, tout sommes le champagne. Ouais, voilà, merci. On a fait la émission de la biso. On a fait une monte dans la base, on a fait une émission de température 20. Awa température 20, c'est pas ma caméra là. Awa. Sur la température, il était awa, tu vois, tu testes à la température, dans le baranou sur la nègre. On a la yemarabu, y'a awa, tu as la température na yo. Donc, donc certes sont les véritables ballons grâce qui est dans la yembi. Oh, t'es acousiste, malamon yembi. Oh, c'est mixage, maman yembi. La personne monte la fausse yombaki. Machine madaraga kata pas aux ali coup de chapeau la fausse yombaki. Le rassemblement congolais, boga maman, Pepe Tazi coup de chapeau vient à biso. So qui est le kouei. Tembola ngové, toujours bon moko nanjili. ANB toujours à biso, na biso. C'est dit qu'il y a beaucoup de chapeau. J'ai pas beaucoup de chapeau. Ça peut être une junior soba. Et toi, l'Angile. C'est au titre de d'espoir. On a bino. À la prochaine occasion. Naturel, toujours, ballon à Basepeli. Viens, mon bébé, on va parcourir les lots Kinshasa. Kinshasa, c'est un paradis sur terre. Tu verras, putain. Bah, bébé. Talaba vrai nana ukomona banoko mekasi ya mbongo te Kinshasa ya ngoye Kinshasa ya vuluzi kimbangu Kinshasa ya vita Kinshasa ya mbutaka savubu Kinshasa ya Chelsea sungu ya Fally Ipupa wala sone Pepe Tazi Kinshasa ya ngoye Ingénieur Asano ebi molingo na pesa ki yo sana kanga ba bien misapina yo ya wolo denga na linga kara yango nezala kanga ba plaisir Alexetima tombé du ciel franchement wapi bana njili ja bena ngai na États-Unis yo moko yebi. Le 24 juillet, Makambo, na terrain Sainte-Thérèse, Boya et Belé, on est au Yinda, hein? On veut jeunesse bien en États-Unis. Et le Wasuga Yangoyo, hein? Griyananga, Sasanonga, Sananga, Nyosolingi, na cuisine biso, matra kotata. Histoire d'amour, amour, amour, histoire d'amour, amour. Ouais, ouais.